ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Déclaration politique de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi en rapport avec la situation politique de l'ère. En réaction au communiqué de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et aux multiples déclarations de certains acteurs politiques du FCC contre le président haï de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, la Ligue des jeunes de l'UDPS déclare ce qui suit. C'est une aberration politique que de déclarer l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund immature politique et une insulte à la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, héros national et père de la démocratie en République démocratique du Congo, d'heureuse mémoire, qui, de son vivant, a choisi Jean-Marc Kabunda Kabund, alors président fédéral du Haut-Lomami, pour lui conférer la gestion quotidienne du parti en qualité de secrétaire général, œuvre qu'il a construite toute sa vie. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund a, dans son bilan, réussi la gestion efficace du parti depuis le 8 octobre 2016 comme secrétaire général jusqu'à ce jour où il est président haï, après avoir gravi tous les échelons hiérarchiques au sein du parti depuis son jeune âge. Et la conquête du pouvoir en 2018 avec l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, après 37 ans de lutte. La Ligue de jeunes de l'UDPS apprend avec indignation qu'un groupe de politiciens en mal de positionnement et à la recherche des postes voulant gagner l'estime de son autorité morale se permet de tenir des propos incendiaires à l'égard de notre président haï du parti, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, et initierait une motion de destitution du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La Ligue des jeunes de l'UDPS rappelle à ces groupes de personnes que ce poste est la résultante de l'accord de FCC Cash, lequel accord est géré par les comités de suivi qui, par ailleurs, n'a jamais siégé sur cette matière. La Ligue des jeunes de l'UDPS rappelle aussi que ce poste n'est ni un cadeau ni une condition de survie de l'UDPS. Cependant, au nom de la stabilité politique et des institutions de la République, la Ligue des jeunes de l'UDPS s'inscrit dans la voie de l'apaisement des jeunesses FCC Cash en vue de la consolidation de la coalition selon la volonté du premier citoyen Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Ainsi, tout en respectant l'engagement du président haï de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, déclaré lors du meeting du 12 novembre 2019 pour demeurer respectueux de l'accord avec les FCC. La Ligue des jeunes annonce une marche prochaine sur toute l'étendue du territoire national pour soutenir le président de la République et toute son action, le président haï de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nabandi Boti Kolanda, bongo président par intérim ya biso ya l'UDPS, la Ligue des jeunes. Bande kwana tokolbana bango boye ke soki motali boma alingi bamoli banga alati bilamba te, la seule façon ya koyibisa ye ke ya koéduquer ye eza ke bio mutolati bilamba pour répondre à été. C'est de cette façon que nous voulons répondre aux gens des FCC. Voilà. Eh bien, les FCC. Nous, l'UDPS, nous avons combattu pendant plus de 20 ans. Nous connaissons mieux comment faire l'opposition. Nous savons ce que Kabila fait comme crime dans notre pays. Nous le savons. On va l'aider. Le président par intérim Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit on va l'aider à nager, ceux qui va nager. Bon, na kosenga na bandeko ya FCC. Bango na biso tozali ba ennemité. On a fait une coalition
et puis elingi kolakisa te coalition tosalaki bango bazo komimona pe komilakisa pour faire voir aux gens que bango bazali au-dessus ya bato nyonso parce que bazo komibenga lelo bazali ba majorité parlementaire. Oui, ata bazali majorité parlementaire, mais président peut azali majorité présidentielle. Totika ba bloko wana ezanga tina. Tozali biso nyonso bana mboka ba congolais. Tokoki kosala ba tuerie moko ezanga tina. Puisque to ana posa ya avancement ya mboka. Mboka ekoti na kao makasi. Yemoko président a outi ko répondre par rapport ya ba propos ya oyo ba bimisa ki pona Jean-Marc Kabund. Président a répondre bango. Toboyi buzoba banyangala kata balingi basala. Toboyi buzoba ana. Je pense qu'on a zaki nango ya kolobande. C'est vraiment décevant. On croyait que Tozana bato FCC ango baza ba homme politique, mais à ce que je sache baza court d'argument. Bazar court d'argument, ban argumenté. C'est pourquoi bazo confondre à propos il y a président ayi IDPS na ba injure. Non, bango nde mutu ba fingaka puisque toyebi moko na bango azaka koloba soki ba fingeli mama yo pe finga mama. Bizaleli na bango ko finga bango nde ba finga. Shadari non? Bizaleli na bango ko finga yango wana. Biso pa na biso to finga kate. Ce qu'il faut savoir, Jean-Marc Kabund aza président ayi IDPS. Et ceux qui attendent président honoré Joseph Kabila aza président, il a pas perdu. Il n'a pas parlé dans le cas d'insulte. Bango ne bayebi ko finga. Bazana argumenté balingi ba bongo la puisque ils savent pas comment se justifier devant eux. Yangwana Zaka koloba toujours qu'il manquait 15 personnes. Et mais je continue, j'ose comprendre que il n'a cité personne, tant que moi Moutouté. Lui ne parle que, il n'a parlé que des groupes. Est-ce que groupe Kabila c'est un groupe? Kabila n'est pas groupe. Comme ils sont en cours d'argument, ils ne peuvent que n'endengue na bango ko insulter, mais bayeba que ils de fait c'est une machine. Bam miso se belé kati na bango bauta ao. Alors c'est pas ça ba enfant prodigue ba ko zonga kaka na ndako, mais faire des choses qu'il fait Jean-Marc Kabund n'a incité personne. Qu'ils viennent apprendre la politique à l'IDPS. On n'a pas besoin de suivre le PFCC, on n'a pas besoin de suivre ici là. Mais au cas où ça continue, ils savent la suite bien. Puisque Jean-Marc Kabund a lobby, je ne vois pas le problème. De lui-même, il a dit il peut quitter le perchoir dans le lobby, n'a démissionné à Zongi na parti. Mais ils savent bien que ce qui est à Longwe, basé sur majorité, majorité, il faut recomposer, non? Et les gens qui ont recomposé, majorité, ils ont bangoté. Et que le gouvernement a eu une majorité qui est tombée. Bangonde, basé sur 65%, va tomber, tu as un problème. Là, tu as reconstitué la majorité, c'est nous qui avons le pouvoir et le plein pouvoir. Bazolo, Baomoni, Nyoka Soki Katani Mutu. Et Tika la Raka Ningana. Mais pour la somme, Nyoka Mutu Roki Manaye. Mais Nyoka essaie de Koufa. Donc, Baye Nyoka essaie de Koufa. On est à Koningana ya parti, mais Mutu est athée. Donc, qu'il retienne ça, va comme ça. Merci beaucoup. Naosepela makasi. Bamba. Mabe. Oyo karabitakuira IDPS grand mobilisateur. Biso yo. Et le président biso lobby alobaki na propos ya négociation au bandarosa. Amoni intérêt population na kati wana ezali susute. Par rapport ya bango ya FCC bazalaki na M. Kabila. Pouvoir na bango ezalaki kaka ya ba ministre na ba député. Oya biso le peuple d'abord. Eza peuple ministre azamo wumbu ya peuple congolais na député. Yangwana alobi pona bongo to telema place wana ngambu bazonga ya bakana bango to raisonner intérêt peuple sore koti bobengi biso tozongi lisusu pona négociation. Mais pona wana ngazoloba eza fièvre ezui. Mais bakoki opesa président ya biso bongo te po a mérité ko ça déclaration bongo pona nini a memi biso parti à IDPS tina pouvoir tala kaka leader bakoki traité bongo te
bangonde baza maturité politique po biso leader na biso akufi bino moko bomona so leader adaye parti politique pesa ligne epandani oya biso ye akangi yango akoti congrès abimisi leader mususu to continuer na yango donc c'est-à-dire biso toza na éducation moko leader na biso atika ya bien aza maturité politique te bangonde na minute FCC est comme na de kaponani bango mo bayebi basali réunion bakoisa président na biso Jama Kaboun na parlement bango mo batali mabunda yebisi bango soki bomeki boye ezaku nzela eresala mate to nzela erezanga biso poto bima yemoko atalisi bango exemple muke awa tango toloba ka komba président omonaki tango baye ngana kimaki wa akimai na Corbière mabunda kim na Corbière atalisi bango eloko wana bakomi de camp kala mingi to remona kana bango musu ba osala déclaration pour na soutenir chef de l'état yango wana biso to répondre bango boy kala te peuple d'abord peuple na IDPS bazana marche ya soutenir chef de l'état bazana marche ya répondre ba propos o ba répondre président biso Jama Kabundi biso to sepela nango te ata muke yango to ebisi bango président déjà zongaki liboso tozoloba ke élection o esalemaki epesi biso expérience moko o esali que peuple congolais a comme la tolérance mais tolérance au peuple congolais aza nango eza signe ya faiblesse te pour ne pas parler seulement na UDPS toyebi ke na contexte o bato ebele balongwela na pouvoir na Afrique awawa Congo epesi exemple moko ya malamu mais pour na conjoindre makambo président na biso ai Jean-Marc alobaki eza koyebisa bandeko na biso ke so balingi bamona alternance pacifique lokola signe ya faiblesse oyo kobanda ko encourager bango ba commettre ba bêtises bayeba ke sécurité na bango ezo dépendre na coalition bango bakoti peuple congolais comme biso pe na base tozaki na biso na besoin coalition wana te coalition bango bazonginda nango bazokanisa ke eza peut-être avantage oyo ko permettre bango baloba n'importe quoi mais Jean-Marc Azaka na kati assemblée biso tozozela bango mukolo bango bamoni ke bakozala bien décidé parce que mutu apekisi bango pas até biso toza na majorité te kuna na parlement oyo esalaki que Jean-Marc comme vice-président ya assemblée nationale eza consensus oyo ebimisaki kuna mais mukolo bango balingi bameka na pesi bango déjà annonce que sécurité na bango ezo dépendre na coalition wana comme peuple congolais nyonso biso tozo informer bango ke mukolo bango bakomeka nde mukolo Jean-Marc akolobelo côté car biso ne ba combattant mutu to ko aider bango bazonga dans la norme pour pas comprendre que c'est le peuple congolais qui a décidé de l'alternance pacifique. Et ça, Kabila n'a Tshisekedi te. Kabila Tshisekedi pouvoir te. C'est le peuple congolais par sa pression. Dès Kabila mona dit que par la voie de la raison, il faut déposer pouvoir. Mais Kabila qui a Tshisekedi te. Ceux qui vont montrer aussi une faiblesse. À partir d'aujourd'hui, le président Jean-Marc Alobi, biso tozo zela IDPS que bango va provoquer biso. Ceux qui biso tozo zela mot d'ordre ko ute pas président. Ceux qui bango même moni biso to bango président lobi mot d'ordre. Mais biso to lobi mot d'ordre de GP Sama. Biso banda mukolo ba yosa biso que prenez-vous en charge. Mot d'ordre ezaka na makila. Mukolo bango ba komeka. Côté pe ko pelela. Jean-Marc Ozalate. Bon, nana répondre à ce qui FC lui propose, ce qui FC, c'est ce qui FC, ce qui FCC, c'est ce qui FC forever. Kobandaka kana autorité morale na bango. Tina muto asuka na bango. Nani muto ayebi politique koleka Jama Kabundi. Il y a personne. Bango se baza bana. Omoni provocation oyo. Bango ko to bazaka na pouvoir, to tika ko banga bango ti. To banga ta mutu moko te. Président bango wana faut rêver wana to beta ya mabanga wa awa na 10e mao. Vous comprenez? Place to telemi oyo. Pendant 18 ans faut rêver na bango sala na pouvoir. Hippolyte Kanambe. Kazembere. Hippolyte Kanambe Kazembere. Hein? Vous comprenez? Bon, banda ça 18 ans na pouvoir. Hein? Nabana misala na ye, y a professeur 18 ans na pouvoir, soi-disant
ba professeur oya mema o ba kombola ka ndako bazo sokola ka toilette ami bango bana bitinda na ye il y a 18 ans basala na pouvoir na Congo oyo basala nini il y a 18 ans ezakaka ko bomba ba congolais ko poisonner ba congolais ko nyokola ba congolais ko sala ba n'importe koteka minduki koteka Congo koteka mabele ya Congo na ba Rwandais o bango basaki nde ya ngwana siko lelo soki biso soki Jean-Marc Kabunda lobike toyokeli bino mawa tovanda na bino apesi bango exemple ya muke abibotala na Angola pesa Angola za na exil Afrique Sud azo samba apesi bango exil exemple abisi bango mbo il faut poser la maîtrise non bon au moins une vérité la vérité blesse mais écoutez la vérité ceux qui bango bamoni que non ba aider faut rever na bango wana ba aider c'est ça mais biso toza IDPS machine politique oyo eza machine ya politique donc par rapport à ba opinion na bango o lisanga na bango ya bundoki wana ba meka sikoyo au cas où nene bozo pour converser bango au cas où que ça continue mais tokoloba isusu ni parce que biso mot de passe déjà bandakal prenez-vous en charge Jean-Marc Kabunda aloba te dès que bango bazomeka na 13h juste 13h avant 13h une minute koka hein et belé bakolongola bilamba bakolata bilamba bato ya pas du peuple oto bato misala toko aider bango toko salisa bango soki balata bilamba te toko lata bango bilamba soki balongola bilamba toko longola bilamba soki bakota na mituka toko sa bango na mituka na malembe toko sunga bango parce que oza IDPS bango bazana bakuluna mais biso to bakuluna te toko sunga bango moni ba bere ver wana baza ba petit ba lingwa la bana barumbu ba gena ba 500 francs ba 200 francs ba 3000 francs mais IDPS jamais ba pesa biso 3000 francs 2000 francs ceux qui ezaki pona pouvoir ya mbongo mbe Jean-Marc Kabunda kenda vous comprenez mbele président na biso béton hein l'espoir d'Afrique mbele kenda ba convaincre combien de fois espoir du monde mbele kenda mais ba meka soki ba meki hein bilobolo bana bango tozo zango nyonso mais ba meka ebele bakoyoka son bako nager et puis bako nager pété et puis bako nager pété parce que bloquer ces akakao ah tobi muto akobimate lisu likola lisu muto akobimate loko liboso na lingaki na banda na place ya bango balobaki que Jean-Marc Kabunda azana immaturité politique mais na kokamo to mona bato yo basala ba immaturité politique bazalaki par exemple na ko coach na kati ya ndako ya IDPS attends basala ba maturité ba immaturité voilà bato bazalaka ba immaturité na IDPS balakisa ki immaturité na bango bakenda exemple na kopesa o kaka misa toto 4 tozana ba mobaki bakenda tozana ba mavung bakenda bachibala bakenda mais na moment où bango il fallait qu'il va traiter Kabunda lokola immature ya politique bakenda na ba mbongo na ndako na ye ko présenter ye Kabunda tikala ko sala immaturité politique té et de deux kaka lelo o Kabunda batela parti akoma pe moko na 4 assemblée pour ce pouvoir a commis peine à pouvoir et puis bango balobi ke bango nde basalaka ke yazala non muto asala muto azate muto asala bato ezanzambe mais bango ceux qui bayebaki te ke non batiaki ye mais to monaki biso nyonso na TV élection esalemaki nani Kabunda yebaki non kendo votenga c'est-à-dire que ezalaki coalition balekaki na voie électorale yango Kabunda abimaki et puis de deux tant bango balobi ke non bakosala par tous les moyens pour balongola ye oui biso pe tozo yebisa bango boy peut-être bazo confondre assemblée ya 2006 peut-être assemblée ya 2011 mais oyo ya 2019 oyo ya fachi oyo tozana bango liso na liso c'est-à-dire que voter mabe ou bien telemi moso mabe oyo ba déjà que non basoda basi bakoti nzinga wana c'est-à-dire que biso na bango tokolala pongite de trois yo lobi ono Jean-Marc Kabunda ake basoka kebite yende ko nager na mai nde konanga
bino bozalaka na mandoki bozalaka na basoda nyonso ya bino totikala kobanga bino te kaka lelo biso tokomi na sommet ya l'état. Écoutez tokoyebisa bino boye botika ko se distraire et puis tant bozolo balelo ke non soki tofiye kati na bino yana batu mususu bakosaka bino batu ebele batu IDP to biso tolakisa politique baza na bango baza ebele kutu tofiye bango batu oyo bayekola politique na kati ya IDP baza ebele lokola bashadari oyebiti batu lokola bamende oyebiti eske yo pena para oboti mwana olakisi ke no kelati batangaka boye mais yo mwana wana lelo akoma mayele koleka yo bakino balobaka boye nganga ta former mwana na ye abomba mwa eloko moko boye mais o bango bakanse ke no bayebi te IDP ya nzungu ke baka ya nzungu c'est-à-dire que yango ozomona likambo muke base telemi mais oyo likambo tolobela eza ya peuple congolais en général. Kabila tokopesa ye conseil ya lobaki azalaka président ya ba jeune mais lelo oyo osala 18 ans na yo ozwa bambongo otonga bandaku osala bisala sala na yo ndenge osaleli wana tolobi oui bon lokola osali bongo merci elo to banda luka yo pesa bisoka pouvoir mais makambo komi kosala papa histoire babosana kango te ba efasaka yango te. Souvenez-vous ya histoire ya Mobutu batu bayembela ye santa to mutome mais lere ke no eyindaki Mobutu akenda ye moko na ngili na koyebisa Joseph Kabila oso salaki déjà ya yo mouvement et Cécilie vandanye to ape na posa peut-être que na mboko yo to betaka pe ata moi lisolo ke ancien chef de l'état mais ndenge yo lingi kaka bayo ke la papa mboko esalema pona kombo Kabila te mboko esalema pona ba kombo batu ebele ekosimba te po mboka oyo ezali mboka ya 80 millions d'habitants et etangami na mutu mboko te c'est-à-dire Congo za na posa ba kombo mususu ebima ekosimba te papa eloko yo okoki kosala te na 100 jours est-ce que okosala na mukolo moko jamais biso tobi toboyi na bandoki wana bandoki oyo lokola ba mesana kolera ba nyeo baliaka bazo mona ke fati loko aye ba olingate mais Kabund azali liso na biso abete loko moko era beti ya Cristiano pa beti na poto to ebisi bango bien parce que biso le pato totinaki Kabund kuna ki représenter des pes baluka biso to tombukate batuna mbaze mukala yo azaki ministre sport ayebi sto exilé ayebi pour la komaka na Brazza a dépensé combien mais jour où il dépêche a retombuka o bango ba loba wana ba nager ba beta verbe nager. Voilà, merci. OK. Que ya bilenge ya IDPS Tshisekedi nakolandisa maye bandeko ya conférence ya président ya Front commun basilaki koloba natina na mokambi ya parti na biso le président Jean-Marc Kabunda Kabund bilenge ya IDPS balobi boye kekoki kosala mate maloba oyo bandeko ya komite wana balobaki na tina na mokambi ya parti na biso oyo balobaki kazali immature politique biso bilenge ya IDPS to sepeli na yango soki mokete po totali maye oyo l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda sali kati na parti na biso uta ye azwaki bokonzi ya parti na biso le 8 octobre 2016 ya komaki secrétaire général na kosepela ya Condor Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire héros national aponaki ye pe apesaki ye bongo bokambi ya parti na biso pe akambaki yango na ndenge sengeli kobenga ye immature politique ezali bongo kofinga mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe biso bilenge tomonaki yango eza kochola biso pe tosengi na ba politiciens oyo baza koluka sika ebonga po bango bazwi yango te pona kosepelisa soki mokonzi na bango songolo batika kotitilize kombo ya mokonzi na biso ya parti po tokosepela yango soki mokete pe tozoyebisa na batu nyonso ete bilenge ya IDPS bakobongisa marche munene ya kafukafu pona soutenir le président de la République pe na misala na nyonso pe ko soutenir mokambi ya parti na biso Jean-Marc Kabunda Kabund wana na mukuse na lingala. Merci.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.